Pour héritier moi na biso biso to wenge. Pour héritier moi na biso de net za a on a mis au mutu. Tala orchestre héritier ba wuti poto ba yebo atami se motakimi. Sur mon orchestre wana qui Fabouga ça s'appelle était à Tongi héritier. To wana ki jaloux. Fabouga ti jaloux. Ki jaloux. So moni ba mise ba do kimayo. C'est que stabilité l'orchestre zate. Pour héritier moi na biso biso to wenge. Pour héritier moi na biso de net za a on a mis au mutu. Tala orchestre héritier ba wuti poto ba yebo atami se motakimi. Sur mon orchestre wana qui Fabouga ça s'appelle était à Tongi héritier. To wana ki jaloux. Fabouga ti jaloux. Ki jaloux. So moni ba mise ba do kimayo. C'est que stabilité l'orchestre zate. Le challenger comme on a ya mikolo. Ya on a pesi. Il a qui c'est lui? M'ta défité les conquérants. Mutu mikolo ye ba challenge yo moko yebi. Touti ba oti ko déverger Turquie. Beti ba place on stu ya tembe et calamité martyr. Donc on a moni azo meka ba biloko na nyoso tout pe azo réussir ango. Ya on a lingina binga les challenger. Na on sabana Luanda Mobimba. Ban Amérique, ban États-Unis, Paris, pour la minute on l'a déjà au béba. Ba délégation y par-ci par-là pour foutre à billet, ba kota ndoule awata. Et seul concert y est comme la minute en Afrique. Et ça a hérité Watanabe. La stratégie on joue pas na maison mais pas ngia maweration. Je sais que je sais que wana ma pire ngaine. Donc je sais qu'il a le plein courage de faire ça. Il fera le mieux. Voilà. Azana nos musiciens moroboé. Yé mon consoi. Attaque bossa il est pour bagante mon consoi. Azana bateau balingarai. Aza parmi les musiciens le plus aimé, quel que soit Makambo et les cas. Venez découvrir Lens by BBL, des lentilles de qualité supérieure, hydrocore valable 1 an. Possibilité d'envoi à l'international. Sublimez votre regard avec Lens by BBL. Rendez-vous sur Instagram et Facebook sur le compte @lensbybbl_kin. Nous sommes disponibles sur WhatsApp au +33 7 56 93 93 24 pour le service en France et au +243 810 608 515 pour le service au Congo. Pour l'achat et la réservation de vos futures lentilles. Mesdames et messieurs, bote na bino partout bozali, bébé nondi le jeune nom du premier. Ngayo na ye lisusu na makambu tolobaki continuité ya marketing le premier na le 3 héritier Watanabe azobukela bino signé Atlantico. Hein? Après bien sûr son père Weranson Igwe 007 azozonga na kati Angola pona kobeta double signé Atlantico nazolela ba public ya goga mabe niveau ya partage oyo. Donc continuer à partager tant que vous partager yango alande et ça la marketing yango nde ça la publicité ya goga na lobaki na ko sala micro balader to fiti na cassette na mart toyo kandenge nini yango to kozwa bankale ya mboka ndenge nini to kozwa ba vrai jo na ba vrai chéro bazalaka na ville bomonaki émission ndenge to salaki côté ya Kimbangu bomonaki na palaka sikoyo toye ville. Ah, mesdames et messieurs, tu es ville pour la relaxation. Est-ce que le patron va diamant, c'est l'héritier Watanabe? Est-ce que le patron va faire pétrole, c'est l'héritier Watanabe? Non, du premier, tu vas appeler ça Kadikadi, ma beauté, double poche, ma beauté belé, toujours en Angola. Mesdames et messieurs, bon, l'information, tout les gars en Angola à travers non du premier. Je vous confirme que Bozana Congo Mokili TV, un grand merci na banderonia surtout bazo landanga tozo continuer goga leye goga betie zambe na ngala holobanini bandeko bo continuer ko somba ba billet et pas sénateur Paulo Tudilu po goga il faut buka Atlantico wana événement ezamoko héritier Watanabe na kati Angola yango nde événement ya Afrique choix ezate kwa tolo c'est la rota. C'est la Wata Yambaye le 26 l'aéroport. Dimanche déjà Torozala na barbecue à Wata. Banderonia surtout baza partout. Baza uta balunda, baza uta bakabinda, baza uta ba province belé. Pendant héritier Watanabe. Miko Balader et Tambola qui n'ont dit premier. Merci beaucoup na boss et Pablo Kini, le véritable dispatchante.
batutu baza na biloko na bango faut badéclarer bolukaka le boss Pablo Kini. Un grand merci na yo, merci beaucoup na boss Baba Joël mutasepelisaka bato le boss Ipopo Ali bambote na yo na pesi mbote na masala ngai moko Jordan Jordan Lufalanka bambote belé na côté zali toza toujours dans le bon to continuer boyoka nde bandeko bazolobaka bebe nondi tokutani prochainement. Voilà, mesdames et messieurs, tous les bandeko malé tomoni ndeko mwasi. Bonne tarde maman. Bonne tarde. Bonne santé. Santé bien makasi, bien makasi. Bien makasi na sepeli. Alors ta la caméra se présenter, pesa biso vraiment combo na yo et comme ça to continuer. Combo na Karine Zunda. Ngalaza ami de Luanda, ami ya Wata na kati ya Luanda, biso tozana Martin. D'accord. Ami de Wata Luanda. Nazuyo parce que héritier Watanabe Azoya, tout le temps sa micro pour tout, mais est-ce que vous a informé, vous a mieux informé que Wata Azoya Angola? En tout cas, toza vraiment informé, tozo zelaye, tozo bizele vraiment na maboko ya kofungwa matalaka awata. Tozo zele makasi, toyebi oyela biso biloko ya bien, toza vraiment prête ya koyamba ye makasi puis ya kosepela, osepela fort. Ya solo. Talaka oh iza Marte oh libulu. Bisika mbonga Luanda lala kapela mukareza na kati ya Marte. Donc toza na Marte tant toza la émission yo, tozo zela na maboko ya kofungwa mawata. En tout cas, yela biso biloko ya bien au kosepela. On se préparer nini pour na roya mériter Watanabe. En tout cas, totie ba énergie na biso, totie mbongo, totie nyonso. Totie la balange. Totie yango anje. Yemo waza mutambongo, yemo mutambongo biso pe a osepela okuta mbongo penda a osepela abetela biso biloko ya bien. Tout le monde est vraiment à ça la biso ba bien denga mesala ko sala biso en tout cas. D'accord, Wata tango zala na podium wana na Ciné Atlantique nzembo nini olinga Wata yemba pona yo. En tout cas nzembo nanga na bungi yango mwandamo. Nzembo na comprendre yo dans caméra. Bon, na proposé au Kasimi Anjimi na proposé au Gombe na Gombe linga ngo. Alinga gombe na gombe nzembo na linga titre nde na bungi yango en tout cas nazaki na mwa kanda papa pesenga mwa kanda yango esali ke na bunga nzembo ko nzembo yango yepa linga yango mingi yango na bungi nzembo yango na sakanda mais likoloba te na mwana wata ya makila. D'accord. Message nous qu'on peut se retirer à Tanabe parce que bazalo le bon dire publicité de salle mamakasi est-ce que publicité za makasi? Publicité za makasi koleka. C'est que Paulo tout dit la zone réussir publicité à réussir maram. Réussir fort à zone réussir. Wata yaka na ye mais tout royo tango ya yemo kwa ko sentir. Yemo pena ko sentir que ayaka na ye mais tout royo. Ayende koya a osepela fort a osepela vraiment. Merci beaucoup. Décidé. Merci beaucoup. On a promis à Rosa décidé. OK, merci beaucoup. Voilà, mesdames et messieurs, on va continuer na ba interview na nga bolo na micro balade ask tozana yala intime héritier Watanabe Freddy Lufungula talaka kana pesa mbote na no grand frère. Bonne santé. Bonne santé kitoko par la grâce de Dieu. Là aussi au point de bino awa na Marti parce que na tambola ki déjà na utaki palaka na utaki kasene kimbangu et bandero déjà ba otalango na niveau ya internet na Congo mokili siko na bina kita na base ya Marti na Kasenda. Est-ce que on a mieux informé que Rito Atana Bazoya? Ouais, j'ai toutes les informations possibles. Na bakoya na ye na ba jour ya concert ni surtout na information déjà le 26 il sera à Luanda. Héritier Watanabe le 26 à ça en Luanda sans faute. Mais bandeko bazo poster par rapport à tout dit le bien vieille pièce au comment est-ce que yo sont bien payé VIP? Ah so checker bien kuna mtaliboso. Ah vous avez mtaliboso? Ah de yom te fongola gens là. Te fongola jeu pour maramwe qui n'est bien to pesa manaka parce que c'est notre artiste. Donc il fallait tout ça lango. To boya kozela ofele c'est notre frère to pikle pe to zeli to fandi pe to zeli kaka to kota jour ngo na ndenge o ba proche ba kotaka mais j'ai préféré acheter pour na fungola nzela ya ba VIP mais on dirait rete pas mais ça ni sabino ba proche na que il faut ko bimisa là pour na ndule presque ba concert na ya le bara guichet fermé ba masa boya bo pe ba billet
Même si vous sombité, parfois il y a des gens qui sont sombés. Ah bon? Ma proche, il y a un producteur qui est de la façon. Alors, il y a un sombi. Alors, biso to lingito ça dans avance biso mo. D'accord. Si ko hérité Watanabe double signé Atlantico pour nani risque ande ngwala. To ba proposer ki ango aboya kite pour nani. Des challengers comme on a ya mikolo. Ya on a pesi. Il a qui c'est? Muta défi les conquérants. Yi mutu mikolo yi ba challenge yo mo yebi. Touti ba oti ko déverger Turquie. Beti ba place on stu ya tembe et calamité martyr. Donc on a moni azo meka babilo ko la nyo surtout puis azo réussir en haut. Il y a des challenges. Il pas lingito des défis. Si vous faites un parce que l'album est bimina tembe. A copé cet album comme moto na tembe. A boye ici Atlantico. Boye Fiki na le bien au Bukango. Martyr le bien au Balusango. N'y a surtout tembe na tembe. Mais ça c'est mobilité. Il faut se mesurer devant des obstacles ou bien devant des défis. Au saisir des films, au surmonter en haut, au se sentir qui m'obali na. Ce qui était dans une vivre dans la facilité, ce n'est pas bien. Il y a affronter des défis et puis à surmonter en haut. Voilà quoi. D'accord. Mais dans le secteur Tozo Tambola, est-ce que vous êtes informé? Vous êtes informé pour preuve, même jour où on a son billet pour la première fois. Nous avons au moins appel, il y a plus ou moins 30-40 personnes. Pour nous retourner Paolo Tudilou, ceux qui moyen que y zala billet et le $100 pour le premier jour, na deuxième jour et kita. OK. Donc bitumba na bunda on a Paolo dès le premier jour. Ndi amoni Paolo a zui image ya okitsa deuxième jour na 50 à condition que au fut ta premier jour. D'accord. Donc merci beaucoup, c'est que vous avez satisfait quand même bino bateau vous approche à héritier vous a satisfait na marketing au Paolo à ça. Non, Paolo déjà ça va. Lui, moi je l'appelle un pro. Il fait toujours ces choses dans les normes. D'abord, Ayebi. D'abord, qu'il arrive à fleur même en face. Il y a soit Zuli Kamnaye à Kenanangoti na Souka. Message nous on peut ça moto na teme bien même que bosso la ramé est-ce que en public roye bisa go ganin 007 na koloba na zozelaka confirmer parce que bisa ngai ke na ko sepela. D'accord. Concert na ko sepela ko betango neti nanu te. OK. Donc c'est un défi à relever et outil à historique. Ça j'en suis sûr. Merci beaucoup. Na kati ya restaurant Vesele na kutani na 14 Moindo. Yé pas frère héritier Watanabe. En tout cas pas ya Sele Manzombi na kutani na 14 Moindo Eddie Murphy. Yazala plus na cabine mais ça frère héritier Watanabe 14 Moindo bonne santé. Ouais, santé ça va. Bonsoir, boa tarde tous en Angola. Photo passer maintenant mingi message. Na intégration mboka tozali. Boa tarde. Boa tarde. Le jeune Nondi. Voilà. 14 mois de Eddie Murphy na biso oza au courant déjà na yebi que héritier Watanabe azoya. Mais comment vous vous préparez pour nos héritier Watanabe? Bon, déjà Muto Abengisie aza professionnel, option sotoyebi Paolo Tudilo aza producteur oyo, ce qui a organisé maramnaye qui ndara bien. Et puis tant aux hommes déjà Gogan Spiritas, les challengers n'engé Freddy Lufungula Lobby. Ce moni a publié na page officielle na que non, na en Angola, cela veut dire maramna c'est déjà OK. Ouais. D'accord, pour Batumsu Bazolo Goga, est-ce qu'Arokoka double Atlantico pour on a des filles, Banini, tout ça. Batumsu Bazolo, est-ce que Goga double Atlantico, Arokoka Yango, tout ça. Ndenge Bodon est là. Est-ce que Goga Arokoka va tenir bon devant double Atlantico, Ndenge Venson à Betango? Déjà défi na biso zalaka tembe. Tembe na biso zalaka ya orgueillité. Tembe na biso zalaka. Kanisa de zalaka ya impolitesse mais lo ba défi donc on les a défi. Ils ont musala. Boyebi déjà ba travaux yo wata sala tant azaka na maison mère. Boyebi déjà a beta ba double zénith na papa na e ba beta nyonso tout donc pour la biso double Atlantique on les a toujours répété na biso tout ah kato tika boye répétition na bon on mais là ba vieux on dit on sait que melaye on dit que na tengelo batu et melani o kalongo ya on a le bité eza makambo mu pepe moni tant ya wata mutako kangwa zate
mutako kangwa zate donc nzamba yebi tanga pesa makambo pas bana na ye apesi wata na biso be double Atlantique on moni le premier na les trois les rôle toujours répéter pour te préparer ba martyr ba sala minene ba stade Tata Raphaël donc loin des wata ye to répéter 2 jours na Ciné Atlantique. Obige bino na défi wala na éviter mais est-ce que nous le tambola yo posera na cabine est-ce que cabine de Roya P Atlantico donc héritier Watanabe azana no musicien moko boye ye moko en soi attaque bossa ele propagande te moko en soi azana bateau balinga kai aza parmi ba musiciens le plus aimé quel que soit ba makambo leka si yo ke na ba fin fondette ngai tango mi ange mi de mo bimara na sala propagande mo boye na kabinda ngana kanti na okende gotika disque na radio nzo ba tout nanga oh et à quelle musique qui cantava Noël Ranson donc on a fait un fois ya province à kabinda na ba yebi héritier watana j'ai héritier baby que non mise Morazaro yemba bien azana ba fan partout ata Paulo tout de la sali publicité T mais konnu ata makolo héritier watana bena Luanda na aéroport oyo kana bat ba utana eza ba iromo eza na mabord ba benga ngoma lueka oyo kana bat ba olongo kuna ba makolo po ba monae donc double Atlantique un temps et raté. D'accord. Parce que le temps où héritier watana ba likola podium nzembo nini yango et ça la coup de cœur pendant on sera bête comprendre que concert est réussi. Voilà na biso déjà na spiritus banzembu tout o héritier sala eza nzembo o raté. Donc le raté na rupo pour na nzembu te. Pour ça na poni nzembo na rolo ba lo la boiranga na longue vie o yembela mute ba chila muina ba lo o poni ga nzembo a boira yo. Mais na robiso ga nzembo moko eza na mi-démon, titre na moza septennat. Donc, so na concert na betika chawana na kitina na zonginda. Tika toyo kangwa tate moi est-ce que moi pas na bi voix pesante mais talara. Moto la panga libala kufata voyage à Kala ça fait 5 ans azali vivant. Donc moi extrait na moi. D'accord. Merci beaucoup Kato. Moi le bataille pour hériter message pour hériter na ba fanatique tout jusque là bazo douter na nous hériter oya. Bon bateau ba yebi la bonne musique. Bateau ba yo ka penza musique intelligente. Donc na yebi pour loin des ans moi divergence bat bazaro nga muto intel mais mamone silate. Te biso mamona te batu bazana ngo mais biso siko na spiritus. Biso to la bonne musique. Donc biso fan na papa chéri oyo yoka biso. Fan na Noël Ranson oyo yoka biso. Neti ngai naza né fan ya papa Wemba. Mais depuis papa Wemba kufa atikilanga papa chéri na héritier Watanabe. Ba betara la bonne musique. Mais à part ça, na yoka la bonne musique tout ya Congo na yoka ngo. Alors na yebi que non communauté tout ezawa na kati Angola et koya koyoka la bonne musique oyo Watabetara musique sans bêtises. Vraiment. Merci beaucoup, Kator Moindo. Merci. D'accord. Alors, tous on continuer. Papa, bonne santé. Papa, les grands journalistes, Nabiso, Tozarano, Angola, Nando, Salega bien, le locaux de Sanga Passele Manzombi. Bonjour, maman a surprise en Kitzel Bino Congo Mokili. Danger, Salega bien fort. Donc, il y a Liboso Vana Bandolo Banano Mingi. Na pesi moto na yemo les boss c'est les manzombi ko le place au kutinga drapeau blanc muninga malamu po baeba muninga malamu na tanga pasi yeto zara na ena pasi na bisengo ndo kutinga ya c'est mon ami personnel. D'accord, merci beaucoup. Ndengo lobira po na sele manzombi héritier watana bazoya. Est-ce que vous avez informé que Wata azobeta double Atlantique en Angola? Wana gogane moto na tembe ye akanga makambo wana po père na ye Ranson mutaba 4 jours 5 jours siro papa na ye mutaba 4 jours 5 jours balobi alinga longola makambo père na sala ye aussi mbate bato balobi kango so balobi tel père tel fils wana mona de la forêt so de la forêt beta ba 4 jours bon po Wata beta ba 5 jours 6 jours. Et ça l'hôtel. Bien sûr, sombi de bien non. La somme de VIP, tous un cantor, tous un $. Oh, bon, on est là, concert à Wata. À part $100,
à part 100 $, voilà la go foot à VIP. Na go somme la 50 personnes sous ba bien. Voilà moto la tembedi. Voilà go gan. Batumusu ba le concert ngo simba te ba linga ba misa désordre. Est-ce que zo yo kango? Parce que Batumusu ba héritier wa tana ba ramuta ba maître tout ça. Est-ce que bino pe bo yo marambo? Na kombo na yesu bati ya mambo wana po wataza azamwana oyo ya ba maître. Talaka uta papa chéri abeka ba concert ba $100 $200. OK. Sikoyo. Wana za mambo mike. Wana mambo mike. Message ni ngo opesa héritier wa Tanabe na bande ko nyoso to ba douter bon héritier wa Tanabe. Na yo sabana Luanda mobimba. Bana Amérique, bana États-Unis, Paris, pour la minute on l'a déjà obéba. Ba délégation yé par-ci par-là pour foutre habillé ba kota ndule awata. Et seul concert yé kama na minute en Afrique. Eza ya wa héritier Watanabe. Moto na tembe. Concert qui toque. D'accord. Bisa où tu linga to sala ta 5 jours Atlantique. Ah, exagéré maintenant ya te ba okima. Yoza grand prêtre ya ba journaliste nyoso bazala na Luanda nando yo leki bango. Merci beaucoup. Wala ngam na confirmer. Merci beaucoup. Yo leki bango tout. On a zo biso za vérité. Ngabutu 2 jours ya wata na lelaki fo ngabi wata falaki to beta ta 5 jours. Fallait to beta ta 5 jours wata. D'accord, merci beaucoup. Quand on appelle semaine hein, pour la semaine, il y a ba boulot te ba héritier bongo. Héritier soit na Luanda to komi feré na feré. Héritier soit Luanda feré na feré. Oh ça va. D'accord, merci. Message pour la parole tout dilou. Est-ce que vous avez réussi un peu marketing? On a professionnel. On a pro. Nous avons un producteur de l'Afrique centrale, nous mobimba Paul Toudilu, et si vous avez un mot belé, mon frère. Nous avons un baxelé sur belé. Tu reçois profiter de papa chéri, nous avons kokobara wata aye pena kangi to kangi pena makambu o comprendre d'accord to le ba loin to yebi to sala mo libanda malgré tout le to kutana na Luanda ezaka pona événement ya wata so ezaki wata te net ngana otsika bureau te pona ya pa wata na ya ndule mobe o petit mo wazo beta deux ngana oyata ngapona ya bo foza papa chéri to wata d'accord. Fils quoi c'est pelot tiki bureau na yé aïe 2 jours 3 jours mais pour na faire ya rapide on fait le bureau na yé ah gola sikoza ah dynastie makambo ya umela na leli merci beaucoup ah journaliste nzamba wa journaliste nyoso donc Luanda ya robeba batu bazo uta be États-Unis basombi de ba billet ba Paris batu tout okuta na ba miselama ba papi makasi en direct à Paris baza déjà awa bazela ka ndula wata. Merci beaucoup, merci vraiment. Merci. Alors, mesdames et messieurs, tout le monde continue. Nous allons constant na sala qui esprit. Ya okita awa na Marte pas les manzomi parce que na bika na okita na ba grand ebele. Bato ba soutenaka, ba artiste ba soutenaka, ba journaliste ba soutenaka vraiment culture. Tout ça vieux Freddy. Mon vieux, bonne santé. Santé bien par la grâce de Dieu, malgré épidémie et bêtis biso bon. Mais nous avons quand même tous en bonne santé quoi. Voilà, choisir ceux qui ont ensemble de réussir derrière ma réunion surtout. Alors, mon patron, est-ce que vous avez héritier à Tana Bazo Yangola? Bien sûr, on est informé de que mon Bazo à Mboka, Mboka est mobilisé. Nous tous on est derrière lui. OK. On a repéré Maboko parce que c'est un petit que j'aime beaucoup. OK. Parmi les petits bazars dans la maison mère, c'est un bagarreur quoi. D'accord. On a rassuré quoi. C'est ça justement qu'on est derrière lui. Dans on veut rassurer on a vraiment trop sûr que héritier Watanabe a offert cola tous les 2 jours on est à Atlantique. Bon, la stratégie on joue pas dans la maison mère pas ngia mawera son. Je sais que je sais que on a pire ngaine. Donc je sais qu'il a le plein de courage de faire ça. Il fera le mieux. Okay. Voilà. Alors, Bandeko de Aba, ça la parole tout dit pour na bino patron, à celle bino 4 mois ya VIP $100 na habité son boss de Josué. Bon, on suis engagé parce que pour na emploi du temps ya boulot, je sais que c'est à 0 mètres na kota na rejepi na salon. Et puis
Torobouk et le roi c'est plus à mon kili. Les jours là quoi. Ça fonctionnera déjà. On va fonctionner en plus quoi. En dollars en plus. Oui, tout ça là quoi. Message ne repère ça go gander en Zolanda. Mikolo ba mo bebe 007. 007 message et ça me belete. Donc ça a courage. Oyebi que ne osala mboka. Awa na mboka osa représenter makasi. Donc osa représenter makasi osa ba combattant ba bundela ko makasi. Alors tu vas venir na yo tozali, on est là, on est derrière toi, on te soutient. Donc nayebi que tozala 5 sur 5 donc on va te écouter. Donc tout ça donc bien préparé quoi. Donc mindu qui s'est télémagi donc j'ai écouté ça. D'accord. Le roi tota musamiko tant wa tozala la podium. Nzambo ni na ngwa ko yemba o bouger mutu et bouger ça te veut que concert ça réussi. Bon. Nzembo c'est belé hein. Le petit a fait 5 sur 5 hein. Bon pour ngana no télémisara batu makasi et ça gombe na gombe. OK. Voilà les gens se mettent debout hein batu au côté robina. OK. Voilà. D'accord. C'est juste ça quoi. Merci beaucoup les boss. Voilà, mesdames et messieurs, toujours continuer. Bandero bazoya, bomoni te climat, osali musala journée mobimba, poto zoara ba impression batu par rapport à concert oyo. Il y a la team wa tezoya, tozala ndero mobali awa ndeko bonoite. Bonoite, la jeune nonde. Bonne santé. Santé peuple sans microbe. Ya na monio awa liboso ya Selema Nzombi oza roi 15 na baki na kokita na mars na repesa makamu na mars pour na héritier Watanabe. Est-ce que vous avez informé que héritier Watanabe azo yangola? En tout cas, héritier azo yangola do qui héritier na mitsu onde tozo ba billet ku to yekene na aussi là. Ba billet aussi là déjà. Ba billet aussi là déjà donc yo yebi héritier za moi na biso toza wenge. Ah yo za wenge. Do to wenge do héritier moi na biso do tozo pese magambu héritier matali kono do héritier fa kendeli ko na mitsu héritier na mitsu héritier. Et na mitsu héritier donc tout au ka na mitsu album o mitsu roya o e convert héritier ezate. Donc na minute onde to ba bonne héritier makam tozo do to zela na Luanda awa donc na mitsu Luanda za yinda na nilo sakana. C'est comme si ba côté ba Kimbangu ba palanka ndeza mobiliser makasi par rapport ya bino na ville. Ah te mamde banda koto nonde yo yebi mambe banda koto avaki mbangu koma kuna mambe banda koto donc koto ne mambu koto ne banda me bolalisa mamandule tolalisa te mambu pene zali héritier do na minute nde tozo babo héritier donc qui boss live tozo zela opena donc na mboka o de ba billet tala billet vieille puis $100 et ça la maté na somali déjà na kina d'ailleurs pas sénateur pas tu dis dans la réserve da bien na paix na pèse ba mbo tout peuple déjà allé $600 au paye billet pour héritier moi na biso to wenge pour héritier moi na biso de net za a on a mis au mutu tala orchestre héritier ba wuti poto ba yebo atamise motakimi so bon orchestre wana qui fabuga ça s'appelle était à tongi héritier to wana ki jaloux jaloux so moni ba mise ba kima yo c'est que stabilité l'orchestre zate c'est que ba kembaga donc muto Fabrice devait héritier avant nene. Ah, mais moi na bino ya wenge kasi ya do bunga foto bungela yo biso to wenge baza bamba ya banga wenge kenda bongo so bungi to bungeli yo do so bungi to bungeli yo do na misi oyo ndeto ataba vena biso wana nde baza wana do respect makasi mabi ya héritier mto makambu donc bendele ya makasi ngo sakana te c'est héritier asimbi loin de héritier ne azana ala mwana wenge héritier ala fils né ya maison mère donc les affaires rigola bon obi le marambo na comprendre ngote bana tout ya maison mère oh héritier fils est-ce que bon te la faire suprématie wana ponani te frère azana ye mais na minute oyo yebi nonde na mtu héritier on va voir et bon moi te là ba non pona maison mère pourquoi bon benga héritier fils né ya maison mère pendant que frère azar bendele fils na mtu na miti onde to wabo tous les ministères maison mais o abima na mtu azo bunda po na maison mais héritier yebi na minute onde to wabo mta makambu ya makasi héritier o boy album même tu ezo beta makasi héritier ezate d'accord so héritier matina podium nzembo nino linga héritier mbela
héritier bachane ebele doki bachane ebele oyo omonake so ayembi yango nde concert ebongi mpo na yo gombe na gombe ezali doki babilo eza ebele oyebi yango mpe badésolé ezali bapeza yo yebi na mission nde to babelo alana désolé te yo yebi je suis désolé donc toyebi yango déjà mais nazo félicité nanu masa na ngai ambulance opone ambulance félicitation masa na ngai tobetane mpe baorchestre moko na bapalanka yo mpo zala musicien nazalaka te nazalaka ti lelo nazalaka ti lelo to masa na ngai doki na sope bafe na babulo osali première nanu générique oyo osalaki bazoluka wata bakomona ye te bafongola matoi bamonga gucci watanabe ya bongo na njelu oyo desaki mbongile tokobina badansa asuwa massa félicitation pour na boulot en tout cas kembe musika félicitations voilà merci beaucoup to toza na kati ya marti bandeko na ngai eza ville ya Luanda tokitaki po totala bato baza na kati awa bakadre bazalaka koto na ndenge ya sidadi tomoni pe ba jeune garçon na ba jeune fille topesa pesa bango ba micro kande sala merci beaucoup Serge ya merci ya les jeunes monde yobi sa yobi na mito sa yo mobulu yo la dogi journaliste mo aibi français aibi anglais aibi koloba mutu esala ya n'importe ba journaliste mo batanga te yo tanga na yebi mon frère merci donc même wala na sepeli donc na pesina nu héritier ta pesa wa mboto tozo zela yo pena donc maboko ofungwa mana wakela ngai le vieux Freddy Lufungi mon vieux Freddy Lufungi donc veut ou mais la yepe pena donc ndela donc pire vieux héritier donc ya makase za teke ya bodo ya fara boy merci beaucoup ngape na boaki vena ngai moko Pablo Kini le véritable dispatchant ba dispatchante dispatchante le véritable dispatchante na kati Angola awa le vrai le boss Pablo Kini bambote na yo koto zali. Venez découvrir Lens by BBL, des lentilles de qualité supérieure hydrocore valables 1 an. Possibilité d'envoi à l'international. Sublimez votre regard avec Lens by BBL. Rendez-vous sur Instagram et Facebook sur le compte @lensbybbl_kin. Nous sommes disponibles sur WhatsApp au +33 7 56 93 93 24 pour le service en France et au +243 810 608 515 pour le service au Congo, pour l'achat et la réservation de vos futures lentilles.